Matondo bandeko balandi ya émission Bayindo Bolamuka. Mboto mabota mabino, mbote na bandeko yonso bomeseni kolanda biso na République démocratique ya Congo, mbote pe na bino bandeko yonso boyebi bongo kolanda biso libanda ya mboka na nzila bongo ya internet. Pona mbala yoko lisusu tomeseni koloba émission Bayindo Bolamuka ekoyaka o mabota mabino. Natina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo po utamu ntango moindo azeko tambola na kozanga conscience. Yango moindo alei na fulu, yango moindo alati na basufa toma ya tombola. Na mokuse moindo mobola ya yambo nzoka nde ye motafandi na mabele yetonda nkita. Talantina nesongia nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola. Baye ibongo kokoba misala ya 1920. Mponini te banganga ngunza pe bangunza kati na religion africaine vuva walongo fumuki mbangu baye lisusu bongo. Kozongisa baindo na esika babungela. Talantina manaka mabiso makobiange makabongo baindo Bolamuka. Tomeseni koloba biso liboso na bino. Toko yaka benatina seyo kokoluka kozongisa conscience ya bato. Lelo tolingi na ino biso na bino. Tomeka lisusu bomo mesano. Kosombitini ya makanisi. Na yango benga na ino ndeko azeko kolopandako. Benga na ino ndeko azeko betelisano ya mbese. Benga bandeko bazenjonga njinga. Bolo bana bango makambo ya ntina mabandi. Bapese biso ata minute tukumi bale. Soko maitokolo bawa ekwala na ntina te bakoki kozongela. Mayeba zeko sala me biso tokolikia. Maitokolo ba ezeko concerné biso banso. Eze po ya bolamu ya bayindo banso na bisika banso to na bisika biso iye bayindo bakomozwami. Tolingi tolobela bonguna toko zanga bolingo epai ya bayindo. Bandeko balandi yambo tokota na siki ya masolo mabiso mamukolo mwalelo. Toko bandela neloko to sepelaka kolobana bino. Bolandaka biso sans tendance et sans parti près. Soko gomitia christianisé. Tango tokolinga to bimisa vérité moko songolo oyo ebatemi na kati ya Biblia to ya mal compris epai na bino na Biblia oko koka ko concerne biso te. Soko lingi olanda biso lokwa islamisé. Soko tolobi to bimisa ba vérité bo sembo moko songolo oye batemi bongo na Coran to na Islam. Soko ti tendance, soko ti foi okokoka ko comprendre te. Yango to senga kana bino bolandaka biso sans tendance sa parti pris. Ndenge bo fandi bo miti ya baindo. Moindo wana nde torobaki ne bandeli. Balati saka basufa toma ya tombola. Moindo wana nde torobaki ne bandeli. Aliaka bisuka ya dendo. Moindo wana nde torobaki ne bandeli. Afandi na mabele tondan kita. Me yende mobola ya yambo na mokili. Tolingi na ino tomeka kudzonga moke sima na sango ye toyei na yango. Tolingi na ino todzonga sima na sango ye nesongia nzila fumukusu kia muzala mpanda na ngola bayei na yango
pour na lobiko ya bato. Bandeko balandi pasi ya bayindo lelo eze ya koluka te. Tokoliki atango toze koloba pasi moto na moto esika ze kolanda biso aze ko énumérer ba pasi. Jeune papa, il y a 45 ans, 46 ans, voire même 50 ans, à la Mukina Tongo, à Tindi Mwana, Kenda Epa Yama Sophie, à Defi Sangai Lipa. Eze Mawa. Ma Sophie a répondre. Robana ko pesa te soka Lipa. Aumisaka po ya kufuta nyongo. Mape ya na bénéfice te. Tango ko koma na tango a commande. Na banda ko luka ye akomi ko bata me komi ba explication. Lobana ko pesa na ngate. Na twaki na sala ki commande ya muke. Tolela kana kati ya ibale. Moi bo mona pinzoli na biso ezete. Lipa ya 500 francs. Biso ba itofandi na mabeleze na coltan, uranium, manganèse, diamant, mercure, or, na yebite bois, yon soto ko silisa ko tangate awa. Ba bitan wana, ba koliaka na dolostage. Eze na mokolo mosusu, ba kulutu ba kolia te, ba tikeli, bana to baleki balia. Mpasi eleki tolma, lelo na RDC zena bato mosusu, oyo la moto, azo nimba na moto. Eze mawa. Moto azeko nimba na moto. Trop de pensées. Surcharge. Likolo ya moto, moto a nimbi a kangi miso alali. Bandeko balandi nesongi nzila tango badjei musala iye ya kobundela bayindo. Babandi na ba démarche. Mokolo bakei na démarche ya mikanda. Il faut bayoka philosophie, bien sûr. Atala toye kotalisa bayindo boye. Recommandation walongo fumukimbango bapesi na biso nesongi nzila. Vutuka vanampambu uvidila. Bayindo banso bazonga na esika babungela. Oh. Nandenge nini? Tala to bungisa bonzambe. Tala ndenge to koma ko sambela Yesu aze importé. Tala ndenge to koma ko sambela Mahomet aze importé. Bouddha importé. Fotosonga na walongo fumukimbangu epa ikani biso bayindo to kozwa développement pe bayindo to kotange malisusu lokwa bakulutu ya mokili. Ba qualifier nesongi nzila lokola un rêveur. Lokola motabungisi makanisi. Abime waliko lota tonini. Nesongi nzila bayanoli ezali lokola otuni ngai nambumali desu moko ozokanisa penza kolesela ngo bato nga nalobi pesenga tango soko na le yango ebungi soko na tina mabele soko ezalaki mbuma misato ata mbuma moko seke tango na ko récolter yango ekokenda zomi to tuku mibale soko na zongi susu na mabele nakoki nakenda na sakombi soko lisu na zoi sakombi na zongi si na mabele nakozwa bikolo deja tokoki kokabola ndambo ya kolia na ndambo ya kolona pesenga ntango ndambo ya mbuma ya madesu wane kosala basaki mokile kolia nesongi nzila très déterminé babandi koteya
sango ya lobiko ya loposo moindo. Bolanda toloba yango bakenda tango babandi ko organiser ba campagne bakeye ko luka prophète Atoli. Po bango ba monaki pe ba affiche ya prophète Atoli. Ko uta na bango na Hortense. Na motema wana ya kozala bongo bakobi misala ya 1921 basalisi campagne na terrain ya Bondo bakei koluka prophète Atoli baya koteya pe elongo na bango prophète Atoli boyebi bazalaki ne tuluku ya mikanda soko batangi à un moment donné nous sommes dit là bas mati balimboli. Toyei vers les années 2000-2001 nous sommes dit là bas kei na radio RTKM. Bandongwani espace wana yambo zalaki ba pasteur, ba évangéliste. Tolaki bino mikoleze koya. Tokoti la bino bokala ba deba ne songenzi la basala kina ba pasteur ndenge ba pasteur bazaki kokoka ko défendre bazala incapable ya ko défendre ba biblia ne songenzi la babandiko et toye ko comme un certain moment ba pasteur mwishi ya zaza ba kimi Islam a sentaki que atikali na balabala. Bazalaki na mission na bango moko na canal Futur wana tokolika tokomi 2005-2006. Baye ko benga ne songianzila tolobi bien. Bande ko ba islamisé. Balaki na mission na bango na canal Futur. Na radio tango wana. Connaître l'islam. Présentateur musulman, to islamisé comme vous voulez. Intervenant, islamisé. Mais bengi ne songanzila na plateau na bango. Esika tokutana na ba imam bankita. Ne songanzila ba kei. Bokolanda ba elema wana. Ne songanzila ba kenda ba deba tena radio ACK. Bilili bize ngala meseni koloba soko bilili bize tonga kotia bize ozeute. De bana pasteur incapable na radio ACK pasteur incapable boyebi mokolo ya suite kolo radio kolo ACK asala mokanda to lekate wana yali ba frappe à domicile et sika to uti toyebaka ba masanga ya molimo toyebaka mpeve ya longo toyebaka babima mais mingi na peve ya longo bazalaki kobelela papa Simoni Kimbangu mpo ya bango Simon eyalaki ya baye ya français mpo ya bango baye ya lingala baye ya molimo esengelaki babengelaka yango na Simoni Kimbangu. Kuna pe bazaki kozwa bongo molimo wana elobaka anglais. Po bayambaka telefone ya molimo wana na allo yes. Yes. Yes wana allo prophète Simoni Kimbangu. Eteni moko na église kimbangiste papa Simon Kimbangu. Et na bakelasi mibale misato oyo bazwaki chance ya koyoka masolo bayokela yango na Simon Kimbangu. Nesongenzi na fumukusu kia muzala mpanda na ngola tango babandi mosala ekangamaki na mbanza ngungu ekofungamela na mbanza ngungu. Bazongi Kinshasa kobanda mosala
babandi kolakisa na mokili Fumu Kimbangu nde le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu. Na ba prophète yonso baya na mokili. Walongo Fumu Kimbangu est le plus grand prophète. Kobanda na message, kobanda na massive miracle. Koleka na bilaka ba prophétie. Koleka na façon ya kozongela na bango mokili ya molimo. Walongo Fumu Kimbangu est le plus grand. Tobo sanate tango baza kobelela papa Simoni Kimbangu. Baza kosangisa ye na Biblia. Baza kosangisa Walongo Fumu Kimbangu na Yesu. Babimisi Walongo Fumu Kimbangu lokola mwana etinda ya Josi. En oubliant que tango baze ko sambisa Walongo Fumu Kimbangu to na condamnation. Balobi, il a interprété la Bible de sa façon. Il se érigeait en rédempteur et sauveur de la race noire. Ah, bongo soko manjoli njonjo bakomokangaki Walongo Fumu Kimbangu po bamitiaki mobikisi ya baindo bakoki suko tinda mana Yesu ndenge nini. Walongo Fumu Kimbangu balakaki baindo pe bakozala na buku esantu na bango. Bandeko balandi tokendaka malembe malembe. Na buku esantu o Walongo Fumu Kimbangu alakaki. Balingaki bakoma Matthieu, balingaki bakoma Josie, balingaki bakoma Bouddha, balingaki bakoma Mahomet, to balingaki bakoma maye ya biso baindo. Point d'interrogation. Na bino ba baka Walongo Fumu Kimbangu batinda mana Yesu. Botikala na motuna wana. Pona nini bolingite baindo pe bazala na ya bango buku esanto. Pona nini bolingite baindo bazala pe na nzambe na bango. Ndenge nini boko teya Walongo Fumu Kimbangu envoyé spécial ya Josie. Babeti mbonda babwaki maya lusambulu babimisi bato batonga banyakisi mpasi ya baindo ezeko sila te. Babimisi ba soko bana ya popi basali ba scenario oyo toloba loba ombalombala bako tinda bato bakenda kokunda yango pendant la nuit. Bati ba repère. Bako yambonde bandi bati mona wezako kima bezako kima tiba koya kojwa yango. Mpasi ya baindo ezeko koba. Bazeko bikola mpasi ya baindo ezeko koba. Moindo adefaka lipa, moindo asangaka mungwa, moindo alambaka matembele azwima ya moto atina molangi ya mafuta abaloli baloli atina mafuta pesa ata ngeli. Eteni moko soi-disant réveil yei. Mpasi ya baindo ezeko koba. Nesongianzila fumukuzu kia mzala mpanda na ngola. Baye ko nager à contre-courant. Baye na message contraire du début à la fin. Nabino baye bozaki koloba Walongo Fumu Kimbangu atinda mana Yesu lokuta. Nabino bato boye bolobi Yesu aye na salipo ya biso baindo lokuta. Ba religion yonso utili banda.
eze histoire ya peuple moko babikisi wana baze ya peuple moko songolo nesonga nzela babandi ko prouver yango ba pasteur bazaki koyela badoba babandi ko prouver nesonga nzela balatisi bavutuka macaron ya yambo na bilongi ya balongo ya basantu na biso tozongi wana toze na 2002 eselemi na 2001 tokoti nango na 2002 mbuta machwa walongo fumuki mbango yaki mpavita bavutuka bayei pene ya nesongi ya nzila kombo ya walongo fumuki mbango wana tobandi nano fumuki mbango aze simonte aboyaka colonisation fumuki mbango mvuluzieto mobikisi na biso badeba bato bayebi 2001 2002 2003 bavutuka deba partout mwana kei kelasi après midi aleki na 12h atiki débat azongi na 17h40 akuti débat moto wana meli maite a se déplacer te mpo alakisa bato grandeur ya walongo fumuki mbango nesonga nzila baprouve na mokili po mokili bazalaki koyemba. Je connais le nom de quelqu'un depuis qu'il est mort, il n'est pas ressuscité. Nesonga nzila balakisi bango. Par contre, oyo bino bokumisaka wana kufa na tétanos ya sete na laps de temps. Na mwa minute moko muke ba betie sete soko na 12h avant to koma 15h tétanos etuti na motema bakei. Mais walongo fumuki mbangu toze le 11 octobre ya 1951 ba annoncer na bato lobi na 15h na kozonge pa ya tata. Babandi ko surveiller ko contrôler bati a thermomètre bati a soko stéthoscope soko température normale basé malamu tango ekoki to komi na ngonga ya zomi na mitano ya le 12 octobre babeti na bapanzi bango wana bazongi epai ya tata. Mais tolo banayi noté durant ces 30 ans de prison nini batite loko la poison 120 fouet tongo midi pe pourquoi na mwa kasho ya muke soko ya 1 mètre carré bati ya mai ya mungu anase. Mais na 30 ans de prison walongo fumuki mbangu bazali kote ya sango ya tata keli likolo na se sango ya lobiko ya baindo. Curé Jean-Marie Vanet balobi bazalaka na walongo fumuki mbangu na palais royal de Belgique. Ambassade nini walongo fumuki mbangu azwa visa. Mais tobo sanate babandi mosala le 6 avril. To uti le 5 to ye le 6 misale bandi. Na septembre bakomokangi. Mais balobi bazalaki na palais royal na walongo fumuki mbangu. Bazalaka na boloko bateyaka na Équateur. Bazalaka na boloko na Lubumbashi na Katanga kuna bateyaka na Bunia. Bazalaka na boloko bateyaka na Kindu. Bazalaka na boloko bateyaka na Angola. Bazalaka na boloko bateyaka na Congo mfua. Bazalaka na boloko bamonaka bango na bandundu na Congo central. Yango walongo fumuki mbangu baleka na ba province pe bamboka presque yonso. Nesonga nzila babandi kolakisa misala bayei kolimbola na biso baindo bien sûr. Mpo nini balakisi bino muke makamu ici soko bato baza ko parler na papa Simon Kimbangu asekwisaki ebembe alobisaki bababa amonisaki baveugle bongo te message nini bateyaki wana ezalaki verrouillé
nesonga nzila nde babandi koyebisa biso walongo fumuki mbango tango basekwisi ebembe elakisi moyindo bazeya kokufa esengi moyindo to bayindo basekwa na nzela ya tata akeli likolo na se bayindo bakufa misu esengeli bango bamona elembo ya komonisa baveugle balakisaki ke na kati na bango nde moyindo akozongela bafakulte yonso ya bomoi bandeko balandi bolandaka biso sans tendance et sans parti pris nesonga nzila balakisi elili ya walongo fumuki mbangu nde protection soko mitune yali bokomela biso na numero yeze affiché na se habitando na bino lelo kasi botala mituka ekendaka bandundu botala mituka ekendaka Congo Central te ba comprenant kozala na walongo fumuki mbangu yali sécurité ya bomoi sécurité ya bomoi wana nesongi nzila nde balakisi mokili bakoyebisaka biso eloko mosusu te moto mosusu te kaka walongo fumuki mbangu me tobosana te neleko ya walongo fumuki mbangu bambuta mbumba bazalaki bambuta ntwalani bazalaki est-ce qu'après walongo fumuki mbangu batombolaki walongo fumuki mbangu te moto na moto akei na angle na ye bamiti bangonde boyebi na masese pesama na nyoka ya bomoi na nyoka ya kokufa bokobanga nani boyebi lelo ekoma na baenseignement baprofete bayaka mibale ha na tango moko zemawa nesongi nzila balakisi message ya walongo fumuki mbangu na bayindo discours ya curé belge Jean-Marie Vanop ezali makambo salamaka kutu na bandeko ya église kimbangise po mariage ozalaka ya bango parti wana on dirait ba tia ngo pe lisusu na livre vert mokanda ya papa di angenda mais po mokili yeba ba propos ya curé Jean-Marie Vanop mosala ya nesongi nzila fumukusuki ya muzana mpanda na ngola Fumuki Mbangu ce n'était pas un homme ordinaire. Il était un envoyé divin qui est venu spécialement pour sauver votre race. Wana catholique, curé catholique mondele motaze koloba ndenge wana. Vous venez nous apprendre le christianisme, mais c'est nous qui vous l'avons apporté. Nous voulons apprendre le kimbangisme. Masolo wana, makambo wana ya curé Jean-Marie Vanep, e yebani na tango nesongi nzila baze ko sala. E belé batika laki ko yeba yango te. Mais leki na 97 to 97 ndenge basusu bakolobaka. Nesongi nzila basali ba preuve. Parmi ba grande conférence na sango ya lobiko ya loposo moindo pe ya walongo Fumuki Mbangu moto basali yango nesongi nzila Fumukusuki ya muzala mpanda na ngola mibembo ya makasi mpo ya sango ya walongo Fumuki Mbangu nesongi nzila yaki mpavita lisolo ya yaki mpavita ebetama bato bazwa elilingi ya yaki mpavita bato balata effigie macaron ya yaki mpavita nesongi nzila na lisanga ya vutuka mfana pambu vidila to umeli moke
nakolanda nesonga nzila na bitando naino tomona te nesonga nzila baya babanda émission pe bakenda nango na kombo ya moto. Biso tolanda prophète atoli ko s'en prendre na nesonga nzila. Mais mikolo yonso oyo baya na ndako ya mosala na bureau bien sûr ya nesonga nzila bayamba bango toujours ndeko. Biso tomona ndeko alekaka na ngiringiri to profiter koloba na bino yonso boze na posa ya mikanda ye nesonga nzila bazei kokoma pona kokolisa mayele pe bwanya boleki na ngiringiri commune ya ngiringiri avenue ngiringiri numéro A50 moto azali kokenda kosomba mikanda oyo nesonga nzila bakomi lokola moindo yonso bien sûr po akolisa connaissance lobi amitié chef spirituel mokola bandi média impolitesse na ye ya liboso na nesonga nzila fumukusuki ya mosala mpanda na ngola baye mosusu bazalaki na mikili ya poto na 2011 message ya nesonga nzila na baindo bola muka ekoti mikili ya poto et révolté bilenge et révolté baindo en particulier congolais tant aux akoloba Congo congolais les trois Congo Angola Congo Kinshasa et puis Congo Mfwa bato wana mpona mbala ya yambo koyoka ke baindo pe bazali na tata na bango bazali na nzambe na bango walongo fumuki mbango nde lisiko na biso. À la grande surprise, après 4 ou 5 ans bato wana bamisali ba chef spirituel mokolo baleki na etando la première personne à critiquer nesonga nzila mfumukusuki ya muzala mpanda na ngola. Et comme in ngolo kola monnaie courante mwana moko boya meli bangi na se ya bangi ayokaki petoto be mission ya radio ya nesonga nzila abeti lisola bokoko mokola kozwa occasion ba pia ye 30 minutes liboso ya caméra ayekola ki sem politesse et pas ya nesonga nzila basusu bakuti héritage familial peut-être papa atongaki ndako yo hérité mais est-ce que oko se comparer na mwana oya kotonga ndako na ye akomi plan na ye nga soko na djumi solo na ngai na kotonga ndako na ngabo pe moke abandi kosomba sima betisi ba bloc na ye abandi kotonga ndako biso tozongisa image ya salle culturelle ya zo na 2000 na l'an 2000 nesonga nzila batangi ba prophétie ya walongo fumuki mbangu esika baloba ekomama ke 3e président akoumela te bilaka walongo fumuki mbangu batikaka nesonga nzila batangi yango wana tolobi bien toza na 2000 Mousse Kabila en vie 3e président ya République démocratique ya Congo tolansaka défi bato yonso batia na bitando message na bango ya 2000 2001 2002 ke batombolaka walongo fumuki mbangu ata soko ya li héritage tata tikaki on n'en disconvient pas tia élément tata tikelaki héritage nini mais biso tokoli ki ape je suis convaincu que ekozala te message ya walongo fumuki mbangu pour ni l'église kimbangiste ni masanga ya molimo pe longo bima et tout consort personne parmi eux n'a essayé de prêcher la vraie vérité ya walongo fumuki mbangu
Personne, alors personne. Te, lelo oze kotala moto mosusu. Na yebita tabiso banoko yo. Na yebita soko kopusa na ata na cheville bolimbisi. Tozalaka pona na ko se comparer te. Ma sauté niveau. Ba pesi micro pour essayer ya ko critiquer ya ko kakola ne songianzi loyo lelo soko to ali na 15 chefs spirituels ba ali fruit ya enseignement ya ne songianzi la nsiku mia semono anza le mal en est mokili ya loposo pembeze ko koba ko dominer diviser pour mieux régner. Oh tango bato wana bazé ko s'attaquer na ne songianzi la fumukusu kia muzala mpana na ngola avec impolitesse. Nesonganzila, décembre 2018, religion africaine, vous voyez, basali mémorandum, à l'intention de Son Excellence, Monsieur le Président, en exercice de l'Union européenne. Sa Majesté le Roi de la Belgique, Son Excellence, Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, en Amérique, bien sûr, avec l'expression de nos hommages le plus déférents. Tosaka kanano, nekoteli. 3 points, Oyo, document Oyo et Simba. Nalingi na interpellé bandeko. Oyo bazako lakisa, na mwa bandimi ya mangomba na bango impolitesse. Liboso ya moto yo, bazeko bunda etumba racial. Bino bozeko kanisa bambwakela ya bato bafutela kalopango moko oya bwaki oyo oya bwaka oyo. Non, nesonganzila baloba yango. Lopango eze en danger. Mena kati ya ndako yana leki bazako ndongwana. Motaza okenda na buku lopango ye wana. Te, même soko to aka na conflit. Tokenda to récupérer buku lopango. Lopango eza en sécurité. Soko si to récupérer le pango soko to ndongwana to ndongwana. Nesongenzila boyoka ba point à revendication pour botter la dimension. Nos mécontentements à l'endroit de la Belgique pour son non-respect notoire de l'accord signé le 30 juin 1960. Ensuite, dénonciation de l'ingérence de la Belgique, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique dans les affaires internes de la République démocratique du Congo. Bandeko Balandi, est-ce que tozo koma na dimension ya nesongianzila? Wana komeli Son Excellence Monsieur le Président en exercice de l'Union européenne. A komeli Sa Majesté Roi de la Belgique. Bango yon son Europe. A komeli Monsieur le Président des États-Unis. Tango yo, si malika ya bangi, mwana moko lekina na plateau, fumukusu wana. Est-ce que bobangi mokila molimo te? Est-ce que bobangi mokila molimo te? Avant fumukimbang, avant nesongianzila bolimbisi. Nanya tombolaka walongo fumukimbango. Tolobiawa. Ba église de sommeil yemba. Depuis qu'il est mort, il ne pas ressuscité. Mais le lotango tokina ba mangomba yango ba église de sommeil. Ba komi koloba il était un grand prophète. Mosala wana nanya sali. Mosala ya kotombola walongo fumukimbango nanya sali. Troisième point. Notre réclamation énergique à l'égard de l'Union européenne pour lever ces sanctions infligées à certains dirigeants congolais. Ba dirigeants congolais wana
La majorité catholique. Mais ne songenzi la batala ki wana te. Te bazako tala, mon kolonini biso pe, ba Congolais to koki ko infliger ba sanction na ba dirigeant européen, to ba dirigeant américain, to asiatique. Mpo nini soko bango balati batindeli biso na tombola. Mpo nini soko bango balei nzoto ya dendo bazwi bisuka batindela biso. Moko nini pe biso to kolata to poni bilamba to tindi na Europe, to tindi na Amérique, to tindi na Asie. Bota la dimension ya etumba ya Nesongia Nzila. Basolo ba au nom de la race. Tango Nesongia Nzila balobi balobeli sur 3e guerre mondiale. Kasi boti ya bilemate bino bomona nini? Bino ko bikola. Nesongia Nzila ba dénonça ba vaccin de 0 à 5. Moi, na soko abotami amela maite te na 6 mois. Message on a bino ezala nini? Bandeko balandi. Tobima na principe ya loposo pembe divisé pour mieux régner. C'est vrai, toyebi na terrain. Esika baloneli matembele. Esika baloneli biteku teku. Nkasa ezangi ntina. Matiti mazangi ntina pe ko pousser e ko boto. Mais tango ya kopikola, tango ya koluka ndunda, tolobaka yango ata ndunda bimi muke, moto akotikala kozwa likanisi ta zwa nkasa oyo ezangi tina te ezali na sante kitoko, abakisa na ndunda kolesela bana. Par contre, akosatake sikawa na matiti wana po yango nde empêche ndunda ya malamu ebota boelongo bani. Bandeko balandi. Toze ko koba kola musa makanisi ko interpeller bandeko. Soko ko sala ligablo po yango wana mokili yango bato bakomi tellement ba paresseux, tellement ba naïf akoluka sika moko baka ko bwa kele misolo. Yango lo toze ko mona bakomi ko so bato bazena ba handicap. Ko fanda na bango na ba angle stratégique na ba carrefour. Montazena kiste bakofandise mokolo mobimba na moi aluki kaka micro na bafle soko sungi ndeko nzambe akopesa yo elobama loboko epesaka yango pe keiti na soi-disant masanga ya molimo. Mais toali sans ignorer que tango oyo eze tango ya bilaka, oyo eze tango ya bilaka. Soko lingyo sala église na yo. Sala église. Sala église. Mais religion africaine, il y a mouvement mon pépé. Il y a le biko yabato. Mon pépé, il y a le biko yabato. Génération Nesongia Nzila. Ba kombata ki Nesongia Nzila. Ba bundisa ki bango. Lokola na tango ya walongo fumu kimbangu. Bakulutu wana bazalaki censé ya kosangana na Nesongia Nzila po moko na moko bayebana ki qualité. Ndenge bazalaki wana nani na nani azalaki na ba sortie médiatique lokola Nesongia Nzila po na sango ya walongo fumu kimbangu. Mais par contre ngana koyeba ba mbuta wana na niveau ya Nesongia Nzila basusu kutu babenga fumu kimbangu mbuta babenga Josi Maître. Awana mboka oyo batikala kozalisa walongo fumu kimbangu na grandeur na dimension te. Baza komite ya. Mais biso soko oyei na Mongo Congo. Walongo fumu kimbangu baza ko monana. Nesongia Nzila bango moko soko bakoti. Bakei ko kita kofukama. Kofukama. Liboso elilingi ya walongo fumu kimbangu. Pour nakolakisa biso bana bazé ko kamba que il est le plus grand prophète que la terre n'ait jamais connu. Tango to sololaka ane Nesongia Nzila lika walongo fumu kimbangu liboso bango basimba elobeli babanda mateya tozongisi matondo na tata moke na bango mei walongo fumu kimbangu
Mais tilelo otika papa Simoni Kimbangu. Tilelo tika papa Simon okomi ko benga mfumu. Okoki kozala na minimum de respect te na moto ya bundi etumba wana sur le plan nano physique. Te soko boko tolobaka yango bandeko na ngai. Soko kolia pe komela bokenda bolia bomela. Nali kelemba ya kolia komela boko mona biso te. Bokenda bolia pe bomela. Kasi soke ezali tumba lobiko aloposo moindo biso tokoya tokobunda. Bokenda bolia. Populisme te. Sango bato bazaki ko banga yango. Babomelaka yango bato. Nesongenzila nde balongoli bato bobangi. Tozene leko na biso tuer, il en restera un. Elo yembo kiti. Soko babomi 1 tokoya 10. Soko babomi 10 tokoya 100. Soko babomi 100 tokoya 1000. Yambala oyo bafwa basala tokobunda. Wana biso vutuka vana mpambo vidila. Ndeko journaliste azako tenter, azako tia yo motambu polo ba bêtise. Ola ki s'impolitesse na ona miso ya mokili. A le gars ya Nesongianzila. Mais t'as la parcours. Si ma Rolanda ba émission, obandi ko philosophe, si ma tanga mikanda ya Nesongianzila obandi ko philosophe, oye non politesse. Bande ko balandi ba indo baze ko nyokwama. Loposo pemba ze ko tia obstacle. Po ba yebi to komi na tango ya bilaka. Nako tangela bino mikandao, nako retangela bino. Tango bino boze ko ya ko mona etumba na bino zepa ya Nesongianzila. Nesongianzila na 2017-2018 déjà ba komelaki président en exercice de l'Union européenne. Bakomela ki roi à Belgique. Bakomela ki président des États-Unis. Bakomela Macron, président de France. Lettre ouverte. Bakomela ka pe pape. Pesanga mokanda bakomela pape. Pesanga mokanda bakomela pape. Lelo na kotanga yango mingi te lelo. Juste to la ki sabino dimension, capacité de résonance. Wana toze na juin 2017. Bandeko balandi tango boze ko ya ko mona comité ya lokola bino babundisi ya Nesongianzila c'est regrettable. Peut-être boyebite de cul s'agit. Ba kobi misala ya 1921. Tolobaka yango nantina. Tolobaka yango nantina. Na 2017, na juin, message spirituel adressé au souverain pontife, Pape François, à la cité de Vatican, Rome, en Italie. À propos de prévention spirituelle pour l'avenir de l'Europe et du monde. Bandeko balandi. Nako se permettre ko tangela bino yango na mikolo mibaleze koya. Na 2017, juin 2017. Ah, matondo bandeko ya régie. Wana batili bino yango, bomona yango. Ezali na accusé de réception. Il y a annonciature apostolique. Nos apostoliques ndasi asignaki accusé à réception. Il y a mokanda wo pour bomona que et ezali mokanda te to lali soko to saline te. Et un accusé de la réception. À propos de prévention spirituelle pour l'avenir de l'Europe et du monde. Soko ba respecta ki makamboyo. Ndeto komi lelote na biloko boze ko mona. Russie, Ukraine. Israël, Hezbollah, Israël, Liban. Israël, Palestine. Bokomi koyoka bango koloba. Troisième guerre mondiale est inévitable. Nesongianzila balobi yango na aneni que troisième guerre mondiale est inévitable.
tango ne songi nzila bazali ko réfléchir komona makambo ezali koya 7 ans avant 7 ans avant na tango wana bino bolobaka nini message na bino 2011 ezalaka nini 2015 ezalaka nini na boyi kokita na 2000 potango na lasaka defi wana motatia image te ezala na baye batata batikeli misala batata bango moko balobaka nini est-ce que bazalaki ata na message ya page moko sur Walongo Fumuki Mbangu? C'est ça aussi ma question. Tata tiki mosala ingeta mais est-ce que tata bayebaki misala ya Walongo Fumuki Mbangu? Question mark. Et mon iliso kotoboloko liso te. Bo souffri to kabona po ya mokolo mwalelo bandeko balandi. Ça fait mal. Dimension ya etumba. Loposo pemba zeko ya kubwaka ba produits chimiques awa pour rendre biso ba stérile. Na bilei, na biloko akomela. Ba indo distraction. Bazako koba kolakisa impolitesse. Bazako koba kotia na ba croque à jambe. Et si ne songi nzila bazeko tala etumba na dimension raciale, na dimension spirituelle. Bino bozali ko ya ko luka kotia zelo na bilei ne songi nzila bazeko lambela baindo. Tokeba. Walongo Fumuki Mbangu balakaka. Motangisi ya koya. Bango moko bakozala kati ya motangisi wana. Tango zeko bundisa motangisi na eleko ye. Obundisi nani? Bo souffri to kabona po ya mokolo mwalelo. Tozongisi matondo na grande équipe ya vuva mu télévision. Matsadila bazaki kuna na matalatala. Po bolanda biso na bonzenga ye mpo nini te dipro ngala nzumbu bazalaki na sika ya bokangisi bilili pe bandeko yonso neteni ya technique ya vuva mu télévision tolobi matondo na Dejebo Kitiboto mosala eko bakosalema malamu po nini te toloba matondo na nesongi nzina fumukusu kia muzala mpanda na ngola na bokanisi kokelela biso etando ya bwanya pe ya bonsomi ya baindo biso tolobi nguya Walongo Fumuki Mbangu bila o mabota mabino tokutani na mikolo ezeko ya na manaka isusu baindo bolamuka. Moino atana patiengo atakondi mapatinetego oyo patiengo Moino atana patiengo atakondi mapatinetego